là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko ya kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko ya kitoko. Ba mama boza wapi? Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba sœur ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko ya kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe. Bakombazia mikwelu idie. Bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na yangwane zoko s'afficher. Tala ba jean oyo tolingaka. Ba teni ya ba papa ya malunga ya valeur. Ba papa oyo balula molato. Ba papa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours au komona biloko liboso à portanda. Numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko ya kitoko. Abenwe bima bimbote. Bandeko tobenga ye. Ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Bonsoir. Nabisika nyonso oyo bolandaka ngai partout dans le monde entier. J'espère que vous allez malamu. Nga nazali très bien na bolingo na yawe njambe. Abatelinga asungi. Apesinga lisusu makasi. Na ya liboso na bino na ntina ba réalité ya mokili. Vraiment na tondi mingi pambata azali bolingo. Na ye nazali kopesa merci mingi na bandeko nyonso basali intervention na lisolo na biso bitaki koleka ya Martin asengaki conseil bandeko ba commenter ba bengi batindi ba message ba audio. Vraiment merci beaucoup. Ya njambe ya lola azongisila bino ya mingi koleka. Ndenge kaka na lobaka munoko ya ngai kansili solo ya ngai ti bandeko tolanda. Semeki azu malade. Semeki azu malade. Likolo ya zu ape biyoma. Tozoke neko découvrir ngai na bino. Ezalaki ndenge nini. Ebandi ndenge nini. Semeki ke neko zo maladi. Likolo ya biyoma pe zu bandeko. Eza matata. Mokili makambo bandeko. Ezali na kati na libota moko. Bandeko babota makina ndeko na bango ya mwasi. Alors bandeko ya mibali babali bakina bandako na bango. Mendeko ya mwasi amibale laki na nute. Avandaka nanu epa na bango abota bana mibale. Azana mobali na ye moko bazalaka me nanu abali yete. Avandaka nanu kuna epa na bango ye na bana. Alors bandeko na epa ya mibali basungaka ye mingi. Atungisaka bango pe mingi tala kaka petite sœur batikaka ete. Basungaka ye ndenge kaka ezalaka. Bandeko. Menini yaki komona na petite sœur azalaki na zuwa mingi na basi ya bandeko na ye. Azalaki vraiment na zuwa mingi. Et puis azalaki mutabiyoma. Mutu matata penza.
impossible. Donc ba semeki basi ba yeba ki ah semeki azalaka matata, ah semeki azalaka problématique, ah semeki azalaka mutabiyoma ba yebelaki na yebongo na famille bazako kendeli na kaka bongo tellement azali ndeko ya mibali na biso to sala ko boni to yebaka ndenga kozala na ye mais ye moko ba yebaki na bango ke semeki penza za mutabiyoma, semeki penza za mutamatata bakendelaka bongo bandeko mokili makambo koleka mwa mikolo na libota wana kaka grand frère moko mwasi na ye abandi kobela, mwasi na ye abandi kobela malade umeli bakende boyeboye te bazonga boyeboye te bakende koto donc en tout cas santé dérangeait que vraiment makasi bameki kokende penza na bahôpital ya minene balandela basalisi penza baexamen penza ya minene bayebo juste nini ezotungisa ye baye ko découvrir semeki asani ata mine baye komona résultat ebimi semeki anyata mine donc semeki azana malade, semeki azalaka déjà na malade bandiko malade na olobela toi mikolo tozo comprendre tango na lobike mutu aniati mine bino moko boyebi mine tango niati yango soko longoli lokolo na yo oyelandaka na sima toyebi yango donc semeki aniataki déjà mine azalaki déjà na malade yango etungisaki ye mwa makasi mais sima ya kolandelana na ba traitement komona ke aniata mine mokili makambo baye kobengisa mobali tellement bamonaki déjà ki mwasi asi aniataki mine babengisi pe mobali aya basala ye test bandeko tango babengisi mobali basali mobali test résultat ebimi positif donc mobali pe asani ata mine ye pasa umeli na malade yango et pe si moi trouble na minganga bazo comprendre te nani azalaki nango liboso nani apesi muninga ezoyebana te parce que basi ba umeli banda babalana bazalaka bambule leki mwa mingi sima na yango makambo ye kobima soko ndenge makambo ebimi ezoyebana te nani azalaki nango liboso nani apesi muninga nani azongisi boy ezoyebana te bandeko za matata. Bon, partagez ma vidéo s'il vous plaît, ba kulutu nanga ba maman nanga ba yaya nanga ba ndeko nanga bolanda nanga bolingaka ya lo la petite sœur ya ba yaya na ye. Bon, partagez vidéo s'il vous plaît, please, bon aimez. Mokili makambo. Munoko yangai kasi lisolo yangai te bandeko. Tozo kita na lisolo, tozo kende na lisolo, na kata na ngango. Na ebi ke bozo zele la bolandele bosuka ndenge nini, na telemele ya lisolo esilikasi. Lisolo ekatani na telemele ya lisolo esili. Na suka sa lisolo we jamais, boto kende na ngoti na suka. Bandeko. Tangu bamoni bongo mwasa mbali bazana ngo, bamunganga, bameki kote ya bango, bapesi bango toli. Ba yebisi bango lolenge kani esengeli na bango kozalila kokendele kovandela poete bazala susu mwa bambule bele na mokili parce que mwa sambali bazana yango ezoyebana te nani apesi muninga epi malade wana ese umeli na bango na banzoto mwa sazalaki na bavi na ye mbala azalaka na bavi na ye baya bakutanela bongo babalani sima nango likamba boye ebimi eza pasi mingi bandeko babomba secret ba vandisa penda secret na mutema doki mwasta mobali ndenge baloba ake nani akobimisa yango nani akoloba yango toko kufa na yango na mitema na biso yo koko loba yango te ngape na koko loba yango te wana couple oyo ezali grand frère ya ndeko na biso oyo tomoni na titre azui maladi likolo azuwa do yaya na ye moko kati na bayaya na ye yaya na ye moko couple na bango bakolo mine babomba secret bavanda na bango petite sœur kwa zaki mutabiyoma mutaba problème er nyonso baye kozwamana na mwasa grand frère oyo bakolo mine bandeko to landa na bokebi nyonso baye kozwamana na mwasa ya grand frère o baniata mine basali mo échange de paroles mwasa grand frère asuki mutema ayebise pona niyo linko changer te pona ni er nyonso zoko tungisa bato yebisa mobali no wana bala yo azoko boti seloka kabana na ndako na bino pona nini bandeko semeki asepelaki na maloba wana te
oyo mwasi grand frère na ye ayebisaki ye ke yebisa mobali no wana bala yo azobotila oka bana kuni epa na bino semika sepelaki na ngoti ye lokwa azaki mutu akanda lokwa azaki mutu abiyoma lokwa azaki mutu moko abangaka nde makambo te na maloba oyo mwasi grand frère na ye abimisaki abi o yo kende loba nanga bongo mpona nini eske nga moko fona mibala to ye mobala ngo fa bongisa mbongo ya ko balanga lo bino lokwa bokota mabala nga lokwa nazana ni kote epa na bino na komi lokola sujet moko ya moquerie zela akeyili mwasi ya grand frère na ndako epa na bango akota boye bien na mulangi apasola mulangi mbala moko na lokolo ya mwasi ya grand frère ye moko susu na maboko koto asi azoki ndenge pasola ki mulangi wana na kanda nyonso asukeli wana te ake kokanga mwasi ya grand frère na nzoto abandi kofina ye abandi kobeta ye abandi konguluta ye na litama awa bandeko minu na ye nyonso ezokokota na litama ya mwasi ya grand frère kotisi ye minu penza doki mbebo nyonso koto penza doki posa penza ekweya doki makila oyo ezokowuta na esika oyo ye azokokotisa minu mosusu ezokozongele na munoko na ye mosusu ezokopanzanela bango wana na lokolo mpe kuna lokwasi atiaki mwasi ya grand frère mulangi oyo apasolaki na lokolo na makila wana ya lokolo na oyo ye moko ndenge azokaki na loboko na ndenge azokolia mwasi ya grand frère minu bakomi kopotana na makilango bandeko sans le savoir mwasi ya grand frère na grand frère baza na secret na bango babomba ya minu baniata semi lokwa azaki mutu akanda na maloba o mwasi ya grand frère ayebisaki akoya kodigere yango te lokola azalaka mutu ya bitumba ake kosukisa ngo na bitumba olezala bitumba moko boye ya mwa badistance ekomi ya bapota ekomi ya koswa ekomi ya kotia bilangi bandeko mokili makambo atuta mwasi ya grand frère na ndenge moko ya kosakana te koto na lokolo tala pota na munoko koto donc azali kolia ye donc bato ya quartier baye baya kokabola bitumba ezalaki vraiment kitoko mingi te pesaki mawa bapekisi wana no tika no sala boye ezongisa boye kende boye baya kopekisa petite sœur azongi na ndako bamemi mwasi ya grand frère na hôpital parce que ndenge apasukaki na lokolo na ndenge awa lisusu mbebo donc ezodiembela mpenza ndenge abendaki ye yango mposa mpenza kata ye yango bamemi na hôpital mpona kolandela traitement grand frère auti mosala ya kokuta boye somo eningisi esali pasi mwasi kuna na hôpital kuna batraite boyeboye te bazongisa boyeboye te babalisa boyeboye te telema azalaki deja na maladi na ye ya mine oyo baniata eye lisusu kobakama pota na lokolo pota koto na munoko ya munene eningisi ye lisusu nzoto batraite boyeboye te bazongisa boyeboye te basala boyeboye te bapota wana donc ezokofungwama ezokoyakaka minene ezokobeluka te maladi ezosila te ya bapota oyo semeka kende kozokisa ye na bitumbo babundaki suka ekomema semeki na liwa parce que lokola azalaki deja na maladi na nzoto na ndenge azokaki lisusu bapota maladi yango elingaka bongo te elingi kokuta lisusu mosusu te ya kobakama ebendi ye noki na liwa tango ya kokufa grand frère pasi na motema akoya lisusu kobomba makambo te akoya lisusu kotika yango secret na ebembe wana tango bazolela mwasi na ye aya kobimisa verité aye kobimisa verité tango bazolela mwasi na ye bandeko mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko grand frère na pasi ya kolela mwasi na ye akufi aye kobimisa secret o babomba ye na mwasi na ye abike lelo soki mwasi na nga akufi mutameme noki na liwa eza petite sœur parce que biso za likamu na biso o to bomba o to lobaka te ezalaka kati na biso me petite sœur ndenge ayaki kobundisa mwasi na nga na bapota oyo ye ayaki kotia ye na lokolo ndenge abetaki mulangi na ndenge azokaki awa na munoko vike tozalaka ja na problème etungisaka biso yango ememi mwasi na nga noki na liwa po soki yango te mbele mwasi na nga zana bakomi kotuna o problème nini maladi nini ezalaka ndenge nini likambo nini obino bobomba bandeko mokili makambo grand frère apanzi boke abeti lisolo ndenge ezaleli problème o bazalaka nango lisolo na bango ya mine o babomba ye na mwasi na ye bakundi mwasi papa pasi na mutema kokusu kobomba makamta bimisi secret ndenge bavanda ki bon kati na libota kati na famille bino bozala so bakundi batu so bakundi mutu pardon simaliwa eza na quelque batu bavanda kanani batika la kama mikolebele moko zalaki wana
azalaki munganga lobi ndenge na landeli lisolo oyo ndenge na yoki ke yo na mwasi bozalaki na problème na bitumba wana ndenge expliquer ndenge esalamelaki biso tomoni petite sœur asalisa test alobi vraiment pona ngai en tant que du domaine na koyebisa bino petite sœur asalisa test po bitumba wana ndenge ekeyelaki namoni yango suspect bandeko petite sœur akesalisa test petite sœur akesalisa test epesi positif azana yango bandeko esali pasi aussi longtemps petite sœur pe azana mobali na ye oyo babotani bana na mibale bazalaka na ye bien ke na bali ete me bazalaka na mobali yango ye ndenga kene ko beta mwasi ya grand frère ndenga kene ko zokise na lokolo ndenga kene ko soye na litama nsoka ndi mwasi ya grand frère na grand frère bazana secret na bango babomba bazana mini na bango banyata balobaka te ye ko sala ke petite sœur pe azui maladi na sima ya bitumba na ndenge bapotana ki makila wana test est confirmé positif azana yango esali pasi famille ningani ekomi ko bendana bakomi ko condamner grand frère oza mutema mabe oza mutema makasi oloba te pona nini pourquoi ko bomba likama munene bwe esengela ki oloba ata kutuleki naza mutabiyoma mais soki omilobelaka alingaza na ba réserve ya kosimba mwasi na nzoto angaza na ba réserve ya kobundisa mwasi na yo bande komokili makambo grand frère alobi bino bokeno ko condamner ngai nga na mutema mabe na mutema makasi na ndenge nini est-ce que malade wana balobaka yango malade wana ezalaka secret balobaka yango te babombaka yango eza faute ya ye moko petite sœur kolobi yoma na kati ya famille awa nani yango ya azwamana na ye te na basi na biso kobendana ntango nyonso baproblème azwamana na semiko te azwamana na semiko te bozwi bananga ke esengelaki na loba nga na kokoloba te wana eza secret ya vie na nga wana eza secret ezalaki ya nga na mwasi na ngai ye leki soki azalaka nde moto abiyoma te soki azalaka nde na relation ya malamu na basemeki mbele ya kokuta na likambo te parce que biso mpe tosalaki yango na nko te ye moto akendaki kobundisa ye makambo batutelaki bango na ezalaki makambo ezanga nango ntina telema babimiselaki ye vérité lokwa tolingaka yango te yango esalaki ke ye lokwa aza na ekolo biyoma alingaki neke bima ya makasi kuna epai ya mwasi na nga abeta mwasi na nga soki bato ya quartier te mbele peut-être que ndenge ezalika mosusu bandeko esali pasi na famille bakomi kobendana ekomi lokola deux camps bato mosusu baza pour grand frère bato mosusu pour petite sœur eningisi makasi bazoyebisa grand frère mbelo lobaki mbelo yebisaki ata na biso famille na o biologique to yeba bato mosusu bazo condamner petite sœur fallait pas obundisa ye na kotala pe boye aza mwasi ya yaya ebandaki ndenge nino keno kosimba ye na nzoto koto oyo baloba epesi matata esali pasi bandeko wana eza semeki akendaki kobundisa semeki ekoki mpe kozala mama songolo papa songolo na ba relation tozalaka nango na se na ntango oyo pamba te mingi ti lelo bazalaka na makanisi ya kobunda bazalaka na makanisi ya bitumba makanisi ya biyoma na kobundisa ye nga na ye tokosimbana na banzoto ndeko omonaka ndeko wana oyebi elongi na ye me kati ya nzoto na ye nzambe kaka na minganga nzambe kaka na minganga bayebi nzoto ya ndeko wana ozolinga keno kobundisa oyo ozolinga keno kokanga kachi na kodouble ye na kolakisa ye ke nga naza kolo biyoma okoya komema ngambo pamba banzoto ebele ekoma na baproblème bato ebele bakoma na bango na barégime okende kosimba ye boye omemi ngambo ekomonana lokola ke yo moto bomi ye nzoka nde ndeko nzoto nese ekoma nango na problème bandeko to éviter bitumba to éviter biyoma eza na ntina te tala ndeko na biso ya mwasi ami monanaki ya makasi ami monanaki moto ba trouble lelo ba trouble efuti ye malade mwana mama na ye moko me abomba likambo wana secret tala epa ememi bango ekoki mpe kozala na barelation tozalaka nango ndeko soki aza na maladi na ye akoyebisa yo te
ako bomba ngo secret kanda tango kotondo na motema na likambo mokeka ka bokozwamana olingo komisa ngo ya bitumba olingo komisa ngo ya kosimba na banzoto nzoka ne ndeko aniata mini na ye yo koyeba ndenge nini tolobi teke basemeki nyonso na se na tango oyo baza bata biyoma basemeki nyonso na se na tango baza bata bitumba non basemeki malamu bazali basemeki sérieux bazali basemeki pe ya calme bazali bokovanda très bien basemeki mususu akoma lokola yaya na yo mususu akoma lokola mama na yo mususu akoma lokola ndeko na yo bokoyoka na kitoko koleka kutu bana mama na yo bazali na se na tango bazali mais semeki oyo ya lisolo na biso yenda za semeki moko malamu te semeki ya biyoma semeki ya bitumba na famille bayebaki tala epai bitumbe memi na basemeki oyo bazana bizaleli oyo ya bitumba ya biyoma bandeko oyo ti lelo ozalaka na posa kobunda ozalaka na posa bitumba tozwa mayele bandeko tala bitumbe pa ememi ndeko mwasi na pesi merci mingi na kulutu na ngai Lydia Malonda na kacha Luanda ya Lidi merci mingi petite sœur yeyo ya Lola vraiment merci bande kwa Luanda nyonso na pesi bino bambote ebele na bosani te ndeko na ngai Roland ya Tusila na kacha Pointe Noire vraiment merci beaucoup ndeko na ngai bande kwa Pointe Noire nyonso ya bino yango wana pourquoi pas grande sœur na ngai Maria Makaya na kacha Waterford ya merci beaucoup na bosanite kulutu na ngai Jacqueline Yenga na kacha Belgique na papa na biso papa Wald merci beaucoup kulutu merci vraiment eza na ngai na motema ya wazongisa ya mingi koleka bandeko nyonso ya Belgique ya bino yango wana na bosani bino te petite sœur yeyo bakasesi se nyonso partout esika ezwami bino na pesi bino kimia ya mingi bayaya na ngai nyonso bakulutu na ngai nyonso bamama na ngai nyonso botalaka ngai bolandaka ngai partout dans le monde entier na pesi bino merci mingi na bandeko oyo basabone lisusu babakami kati na chaîne oyo na bisika nyonso oyo bozali na pesi bino merci petite sœur na bino yeyo mungongo ya Irlande bo continue kozala na ko soutenir ba conseil ba remarque ngai nde naza na mposa na yango wana tokutani na bino lisusu na lisolo ezali koya à suivre. Faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème ti papa. Biso to zaba pi a cross agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Benga kasiko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, cross agence c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross agence et koti ke la yo mongo na yo. Papa okoki ko signer. Na ko signer. Eh, fona la tilamba. Grosse agence. Avec Grosse Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée.
Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo-Kinshasa, +243 82 22 72 848.